tozonga bandeko na ngai na lombango kuna na plateforme oyo babengi Front Patriotique 2023 awa na province ya Congo Central ezali kokambama na mwana mboka oyo babengi Bienvenue Fosa yebe lisusu azali cordon ya ONG oyo babengi Rumambisa azangaki te kokomela bandeko na biso kuna na marché ya Atene po ete bazali kolela bazali na toilette te bazali na bamesa te ye akomaki mpe akutanaki na mokambi ya marché Atene na kombo ya Monsieur Serge ye aexplikaki ye nyonso oyo elekanaki toza na place tokotekela te moi na mbula ezosilela biso kaka na wenze place tokoteka eza te yango na bango bakonzi bazwila biso solution mpo boye pena tobaye place tokofana eza te tani tokomi poussière basampe eza te bakonzi bakita bazwila biso solution toza na posa solution mpo wenze développe tolingi bango toilette eza te place tokokotela toilette eza te donc bakonzi bazwila biso pena solution bo biso toteka ndunda balabala totekelaka eza mabe moi mpe tokaukaka fale batiela biso ata mwa payoti awa totekelaka mpo tosaka na bana mpe bakaukaka awa moi eleki makasi mama biso pasi na biso na wenza Atene eza ya kala banda to banzo teka neti nga na bando teka na age ya 12 ans natekaka awa na wenza na biso atozaka na toilette te kikozo te ba place akotekela eza te wenze toza nango kaya muke bato muso komona ye na biloko boye place akotekela eza te ye wana azongi tozoteka awa donc étouffement neti ngama ozomona nga boye na corona ongama mbele na belaki yango nasaki na nsona nkulu 2 mwana ndambo pona nini toya awa étouffement bato musu bakoya kobwaka babiloko na bango poubelle eza te do toza kaka wenze na poubelle makambo nyonso eza kaka na wenze awa do toza na pasi makasi eza volonté na biso te papa awa mpenza toyokaka pasi na bambula tozobetelaka bambula awa na moi toyokaka mpenza pasi yango tozosenga mpenza mpa nzambe atindela biso mutu aya kotiela biso mpenza payoti awa po tobombama po nzoto na biso ezala bien po tozosunga bato oyo tozotekela légumes verts biso pe tozala place ya bien na minute bino bokota boza propre po mbula ebeta te soki mbula kaka ebeti yaya okolinga kokota awa te bakonzi na biso tosengi bango boye basunga biso toza mpo na bango mpe baza awa mpo na biso donk tomoni kote tokolela te kaka bango baya kosunga biso balukela biso solution ya wenze basalela biso wenze bamesa totekala na mabele te mpo na corona babiloko toteka bapoussière bato bazosombaka bongo et Touchenga étant que membre et président du Fonds patriotique na niveau ya Congo Central yango toye kozwa ba image oyo po te lobby toye bana kosela bango toilette po te bazale pe na ba mesure moko ya bien po na tina kofa na kati ya wenze oyo effet ya kozala ambitieux lokola papa na biso excellence Steve Mikai yango tozo réaliser action ya minene c'est-à-dire wenze oyo po to sala toilette wana po na biso Fonds patriotique même dans un mois to kosala yango bango bazoya po bavotaki bango bapesi bango baplace bakei mais biso oyo tozoya nde ko se soucier pour na population et nazolo baba mama oye bamama oye